Bon, là, c'est les combattants résistants, artistes engagés, tabo finga, tabo sani na l'équipe bino tuna bogar. Na l'équipe ba journaliste et tout, bodo finga na kisa ba niama pa ba un concert na l'équipe bino tuna bogar. Comprendre? Donc na bogar mais na obunde na mboka na ngai. Je donne exemple na ba garçon monsieur ya ba bogar ba nini. Omoni ken piano ya vilain type ya osaganate. Comprendre? Wa longlo mu kinzankoba. Les sokwa bonobo comprends matoko le faux garçon là tarabiete so amu kinja kalso gata comprends ma bindiro la ngonga comprendre ba kunja maniuka ya rouge donc ken piana libola mama na yo comprendre libola mère na yo comme ken piana donc ngana obeta deni le sitina suka ozo comprendre na fingi yo libola mama na yo lisusu yo ken piana ko zoyo oko zo mo ebita ko kimamba ko na bersia obosani na mwasi no moko ya koko bozaki na ye wana to landaka bino wana soki oza na Belgique muta sida wana o pesa o sida likola ba chemise à marché ogomona to kozwa yo comprendre Deniles yo loko zo yo kate mbalo to kozwa yo ozasu na kati ya car ba vient na ba bandeko na nga ba ke bokengela ka ye obomoni bino moko azwi lumbe mazoke na sokolo ba n'importe quoi na bino mato bozo ya mbaito no zwa bino moko comprendre. Donc, on a un moussala ta héros, tout là la raté pour tout ça, ni to yide ba famille na kisasa. Mais pour comprendre ingeta. J'appelle tous les jeunes sur les fronts populaires, souka. Front populaire, zo souki sa masolo, to nous frapper mututu, oza contre peuple to frapper yo ingeta.